Les gars, ils sont au Katara. Après, ils sont seuls. Tu leur files. Tu t'arrêtes ici, ils vont passer seulement. Ouais, les gars, quoi? Amand Rafia toujours. Nous, c'est Mangongele. Inspirateur des Rafia d'Antoine. Imbécile. Pourquoi pas mon film mobile? On va la mettre ça. Ouais. Bon, ya seko. Il faut pousser de l'autre côté. À demander. Wasabangala meso. Mwene. Esengo te. Esengo. Esengo. Eli mukolo ko mangongele. Lelo eza mukolo ko mango. Mangongele. Esengo te. Esengo. Ça esengo te na bobo namu. C'est facile à assister. Il y a une mango bae. Quand nous nouvelle collection nouveau monde, c'est moi sika. Sokozate, bakosalela yo. Ndangi, sokozate, bakosalela yo. Chulomba, sokozate, bakosalela yo. En tant que grand couturier. Oh, la série numéro 1, prophète ou professeur. Magog, couturier même comme Falanga. Comment Falanga? Pendant une nuit, ça va se lancer dans le poteau. Oh là. Personnaire à Koko Mangongele, la Katiare Mangongele, parce que likambo oyo ezali likambo pasi pe bisengo. C'est grâce à Koko Mangongele nda sengisi biso bilenge kotumine. Ona kolakisa bato vive voix ya style to lati lelo yo. Abengi yango style mango Mangongele. On la met sur maison na yango babengi yango maison BFF eza ya biso ba messager. Toye na nouvelle collection ya biso moko to lati mumele te mais to lati Bukoko. De yango to ni vendre qui tire l'homme noir vis-à-vis ya Koko Mangongele. C'est qui est là que sangani ale Mangongele. Grâce à Bakoko bame la messager bango net basala mboka oyo. Ndeti lelo to pesi mbendeke. Ale ezala koma Koko Mangongele vive voix ayaki na liloba nzambe pona bomoya seko pona mokili Mobimba. Baboya Bakoko kimbango Mangongele bakobeta mafimo nini? Kekele. Les jours où je moi, jour où je suis en moyo, je vais rater le coca. Ma cause la air na jour mon cambou, le coca, les fêtes sont en moyo. Les gens qui m'ont vu sur toyer. Attends, le premier sapeur naturel, sapeur le bichon du monde, c'est Coco Lingwala. On a Jenny Vexas, on a Yoshi, on a Kenjo. Awa, Odo Kamutu, on le cancela nini, Odo Banganini, Kobang Zamaka, Makanisi, à connaît pas. À demander. Mwene. Mai!
il faut pas la maraude de notre salaire. Il faut pas passer là. Les années l'autre verset c'est bien on se mettre. Mais à ce moment là on pas na biso. Il y a un moyen de on a qui ça mo qui mo bimbaga. Si toé la création et passion, il y a autre menu couture, va restanti tous les couturiers du monde. Même manaki, nakingo. Bon on la met ça. Moine. Arrêt Mangongele. Toi kofongola nzela obabengi nzela ya Mangongele. Soki ezaki Mangongele tembele wenze fongami te. Mangongele opesa biso connaissance sacrée des esprits planétaires. Laki so molato. Mamba te batuna biso ke bayindo bazaki na batambola ki mutakala. Kasi biso to na molato. Baba premier couturier du monde. Quand tu as couvert un commandant, il y a des abakoko. Les besoins de la Molato. Molato, la carte magasin, la Gambela, la Lingwala, la Zando, par-ci par-là, la Kato, Romona et Moté. Mais là, tu as la Samouraï, il a évacué. On a tambour qui moutaka la Mkolomoko. Hey! Antoine arrêt à Mangongele. On a fait arrêt au Yende. 10e anniversaire naïe. Ici, on a qui première s'appelle le monde entier. Il y a un autre peut pour représenter ici naïe. Il y a biso ba indo biso to sali yango. Yango na ba indo nyonso pe ba chaîne wa ngoni ki azana maele te ya ba biso ba koko ko pe sa maele ya mosala biloko nyonso na komba na. Petit l'histoire awa parce que corruption yaki munene lokuta munene ya koloba awa ete are oyo komona ngo are kawaya. Et grâce à bakoko ba messager toujours kizolongo bazongisaki yango are mango Mangongele. La vive voix corruption et les gars qui m'acassent. Après ça, il va mongo 50 000, 30 000 pour la bataille, 20 000 pour la bataille, il va charger. Mais il va la bise au balcon que le col à Mangongele, c'est à l'on qui dans la Congo, à partir de ce Congo. Bendé, les messages qui bisent à arrêter, arrêtez à Mangongele, pour la mobile mobile. Et il faut ça Mangongele, né en on est bis de Tika et en on pour la l'accès à la vie de voix qui va beaucoup aller comme un. C'est grâce à père. On n'est pas à demander. Moine. Notre moyen de se comment on a. Yanza combat. Moi c'est un thé. C'est anniversaire comme on me l'est. Ce qu'on a été, on s'allait là-haut. Quand tu l'embas, on s'allait là-haut. Quand on dangue, on s'allait là-haut. Moussala, il y a Moussala. En tant que les messagers de notre centre, le président numéro 1, il y a l'Ingwala. Quand il y a l'Ingwala sur Washington, il y a l'Ingwala sur Washington Communini. Oh là. Il y a un moment, c'est un homme pour aller là. Il y a un moment, il y a un moment, il y a un Mangongele. Grâce à Nania, comment Mangongele. Pour les coco, il y a un mot off, pour les mots, il y a un moment, arrête Mangongele en mode. Arrête Mangongele en mode. Il y a un moment, il y a un tu es Kokabula na batite. Beko c'est entre Mundele na Moindo. Yango yo moni bosa ngo. Rafia en convexe. Oh, et Mundele na Moindo to sangani. Et sangana boye. Ouais va bien. Kokolanga tambla mutakala te. Ala bilamba ngoni ani. Rafia. L'anniversaire ensemble va voler moi là. L'anniversaire ensemble ensemble. A tu vas combattre mais caché et ça abisso. Ouais être misé. La boutique est bien l'ouvre. Kato, lac moro itaga wanza libulu medi momele. Et ça l'a raté. Que bon la réalisation la boutique.
Bah, il va bon, on attend du club, on n'a pas de bon, on a eu. Mais Evra Misé, il travaille dans l'idéologie comme Mangongele, style Mangongele, griffe Nango BFF. BFF, Bana Poto, Bana Luanda, Bana Ngola, Bana Kini, oh Tikali, Etali. Bon, me la mets ça. Ouais, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Quelle est des mailles? Mais pause, mets la pause. On doit continuer là-bas, une dernière fois. Les Médine Congo, à partir de côté, on va dire à la boutique. Oh, Sandou, l'ouvre, Catolac Moro. Oh là. Oh, ça, ma solo, et aimé. Oh, comment on gueule. Style Mangongale, idéologie, il y a Mangongale. Pour à connaître pas, à demander. Oh, Bangani. Disait, mais les grand-pères en haut. Disait, mais il y a un haut. À connaître pas, à demander. À demander, c'est pour ça que je vais travailler. C'est pour couleur. Oh, par contre, je suis accepté. Moi, là, il y a un haut. Avant, mon élève, son immeuble. Quand on l'a foufou. Quand on l'a moutarkalate. Quand on l'a moulato. Quand on l'a moutarkalate. Rafia. C'est le plus cher du monde. C'est du Rafia. La boutique, oh, j'ai été. Johnny Blacksas, c'est pas Hollywood. Johnny Blacksas, on look at Makambu. Oh, Oiba, Dizan. Oh, Dizan, c'est. Oh, le mal Korobor. Kokopoto. Kokangola. Kokisasa. Parce que nous avons voté. Mais 10e année, il y a quoi Mangongele. Il y a un peu de plateforme, il y a quoi Mangongele. La sœur Mangongele. Il commence à gagner. Voilà. Notre 10e anniversaire à Koko Mangongele, grand esprit, on appelle ça connaissance sacrée des esprits planétaires. Il y a Makambo, tu as l'explication du monde, la vision du monde. Tu as la lutte contre la pauvreté. Tu as l'acceptation qui va contre la biso, batamo qui mutakalate, mais bazaki qui n'est la bilele. Bilamo ko lukango la magasin mundele ozo ya ngote. Ya ba chinois ko to ozo ya ngote. Bako ba sulu ba ko l'accession molato. Kwa bengi banana seti likolo, rafia na rafia. Donc ça n'est bilele ya bako ko la biso. On bende na moto. Deuxième mania Koko Mangongele kapeso makambo ya bwana na paele. Aiba fa batoto mbangi musulu mbangi. Bongo la réserve d'attendre ça. Connaissance c'est que les esprits planétaires batoto ko luka. Baya biso to pesa kango yango. On va dire maele ko batie biso ezali. Il y a création de façon technologique, fabrication de makambo sur la carte. Car le moyen grand-père a tué Massikoyo, il a et la cara, et Kokisami. Donc, on est conçu en Europe, en Amérique, en Asie. Donc, il met la question Kokisami. Debout, Africa. Donc, je suis debout, Africa. Donc, debout, Africa, à Pansirte. Ce mot, c'est vraiment boyé dans le monde. Et puis, la première noire, on a créé le featuring entre les blancs et les noirs. Il y a un mot. Dans la banque, ouais, boyé, c'est la maté. Convexe à Rafia. Rafia en convexe. Aya, il me retourne Ali. Soit vous avez poto, vous avez un poto. Ma seule est là, vous absolument seul. Oui, vous avez la tango. Et puis, c'est la maté. Et est vrai qu'elle est dynamisée. Elle va que ça, musique, il va sous nous, il me sort. Comme Jennifer Tess, il va aller au Cocoling, voilà. Quand il va voir, c'est un bandit, il va se courant. Mais elle a un mouton, il va aller caca. Cocoling, voilà. Cette fois-ci, on a méchant, méchant dans l'ango. Et puis on a coutillé, on a Libanda. On a Johnny Blacksas. On a Mbamoto. On a Kenzo. Wabana pour Evra Misé. On a boutique comme moi en Angote. Zandou, Louvre, Kato, Lac Moro. Wanzali Boulou. Medine Mombele. Yangote. Evra africaine. Style Mangongele. Yango bilenga Mangongele ba esikoyo. To laksa ba indo. Do lenga ni to rola tela. Ya rapon ba da costume. Un mois de costume d'aboué. À partir de la se présenter. Un costume BFF.
BFF. Yango yo, c'est dans le costume. Bon moi m'a rappelé ça là moi. Voilà 3 pièces. 3 pièces. Attends la gilet. Le gilet là on a vantité, ninga bodo kamutu. Oh yo, elle connaît pas demander. Il y a jupe. Mais il y a pas de ça. C'est la 4 pantalon. Je suis en zone ici jupe. One poche. Oh, one poche là, on est bête à Mikolo yo. Pour dans ninga lelo. Une nouvelle collection. 2018. 2018. Et c'est la maquille, le 2 juillet. Le 2 juillet 2018. Avant de goûter une nouvelle collection, Sika. Oh, abonnez la communauté. Pour la tango, il faut y aller en kin. Pour la bonne la maïle, ba indo. Comment que moi il t'amène mutakala la tête. Donc à partir de ba indo, ba ninga biso Sika. Ba que les Cambodais en haut, tout ça en haut. Donc continuer dans la continuité les Cambodais au Congo avec bilenge wana kaka. Ba oya. Mais tu as faut me belé. Et à un moment là ça peut roter. Et à coutirer ba ali. Ba coordonner Bazali, ba styliste ba ali. Dengo ba manga de premier défenseur. Premier sapeur du monde. Sapeur le bichon du monde, c'est quoi lingwa là. Aventure te. Oh nganga yo sunani. Yo nani. Ah banga. Ko banga za makaniso banga po anini. Ko banga te po nouvelle collection nini. Essayez déjà. Asengo bana poto. Bino tu vas par-ci par-là. Si tu as que tu mola tu vas qu'on la biso balataki yango yo. Pambate batu babe keko kwazaki na lambate. O atambola ki mutakala. Mais bilamba o babengi yango bilele. Babi a connaît pas demander ce qu'on évite, il faut retourner. Si si à Rafia. Ça et ça mis la machine à mundele te. So le camp na magasin mundele o kozoya yango te. Luka ngona lufa, luka na kato, luka na bagambela. Bakoyi ba mongo. Bakoyi ba mongo, mongo oyi ba yango. Lelo yo, connaissance c'est na kata mokila ko lakisaki bako na sota moki mutakala te. Bazaki na bilele la bango, ici à Rafia. La ville est plus chère du monde. Oko lukango aya akuta na bakoko bazolakisa molato ke bakoko la biso bazalaki na molato abengi yango bilele yampa nde yango tolakisa molaki mokiluke bato baye baconnaissance oyaki bakoko bazalaki mayele ebele bango nde bakelaki biloko ebele tomona mokili kasi mundele akomisa koko zoba bekoko azalaki zoba te koko azalaki nde mayele pamba te ye na bandaki na makambo etali chimie ye bandene makambo etali technologie ya bandela makambo tali création invention pe makambo nyonso mais bango ba iso kelasi na bango okosa biso tosali tongate tosali butote mais koko ne ko lakisa molato toza ba bagi na biso toza ba buto na biso toza bikoti na biso toza ba papa na biso do nyonso ezali tokele eloko moko te kasi toya ko lakisa preuve ope kimbango lakisa so kibana wana bakola maele ebele toya biloko ebele grâce à père bazali biso ba toza na kati kasi bobanga te toza déjà wana boya tosangisa maele otumbanga baki bana bakoya na maele ebele mpona bakisa mokili mobimba topesi bino kaka bonne chance bolanda makambo na niveau ya poto na internet parci par-là tozali déjà bana yango babengaki bana wana bakoya nde biso oyo bana mangongele 4e génération koko olipala lakisa bango bilele yapa neto eko lakisa bayindo bayebaki koko na biso atambolaki mutakala te akone pas a demandé bilemango ndango oyo sino apantir te bilemango ngo oyo bilamba ni oyo bakutu babikutu vrai oyo $100 bayi bakeba fola kana restaurant dame $200 keba zongo pesa petit va foutre même nervol à centre ya petit la bango sikoyo po o amuna za bango te o ya biso ya bakoko ko présenter bo mokimombe ba gabiso to ata ko leka ba bonyo ça comme voilà ya nzambe mwene donc vraiment oza kwanda oza mama nanga topesi bino bamboti na bino topesi bino lokumu na bino journée wana ya le 2 juillet tofetaka yango nde mpona nde ya kokumisa bino bamama bino nde bozali likolo na nyonso soki tupona nga kutu tozalaki bato oyo ya kopersonifie nzambe nakobenga ta nzambe mama mais kimbango aboyi yango tozwa nzambe tokomisa ye moto donc tokomisa donc
apesi moto na ebité mutuna Matondo soki ezali tokomanyola kaka na kati ya PV Congo ndenge Voice Kimbangu apesi biso 16 740 000 mémoires matondo mingi koko koyoka yo mutuna pe ezali boni pamba te mbela elaka oyo ekoyelaki bamessager bamessager sikoyo balobi Koko Mangongele balobi azalaki regema na betaka mindule makambo ebele bimi na kombo na ye bino bamessager po Koko Mangongele ye moto aye kosikola kozongisa susu bilenge oyo Kimbangu alakaki au travers ye Koko Mangongele kasi mingi bayebi ye nanu te boye toza na mboka Congo toyebi oyo mosusu bakolobela bakoko bango nde balekaka mingi na bamedia na biso mais Koko na biso babengi Mangongele oyo akutani na mvuluzi Kimbangu bayebi ye nanu te kibomoto na ye image na ye bato mingi mpe bayebi ye nanu te po ntango mosusu aleki mingi na media te lokola bandeko mosusu bakoleka le 20 juillet oyo bamessager bakofete 10e anniversaire ya disparition na ye ya nzoto au travers biso alors liloba nini okoki kozala nango mpona koéclaircir mpona moto wana na kibomoto na ye Koko Mangongele po bato bacomprendre mwa moke lolenge kani oyo akutani na Koko Mangongele mpe kibomoto na ye azalaki ndenge nini kovivre na bato mpona kotalisa mwa moke ndakisa ya Koko Mangongele mpona le 20 juillet oyo ya 2018 maloba mboka waye esengo mingi bandeko boza kolanda biso vraiment mpona ya Koko Mangongele azalaki humain lokola yo na ngai azalaki père de la famille azalaki na mwasi na ye mpe azalaki na bana na ye aza ancien garde civile oyo bakendaki kozwa formation na mboka Égypte azali mwana oyo abotami na papa Matemale na mama Davu abotami le 10e mois donc le 10 octobre 1964 abotami na 1964 na âge ya 32 ans ayaki kokutana na âge ya 31 ans plutôt ayaki kokutana na Kimbangu wana ezalaki le 1er décembre 1995 mais bien avant cela ntango bakendaka formation na Égypte kokende kozwa formation ya bagarde civile bakotaki na kati ya pyramide na pyramide moko eza kuna eza na kiti ya roi Ramsès II atika aloba ete mutu oyo akoya kovanda wana soki avandi awa minda epeli ye nde mutu akodirige monde mobimba ye nde mutu akobikisa mokili mobimba bakendaki na cadre ya batouriste mpe kovisite nini pyramide wana Égypte na Égypte aye alobi soki nga navandi awa kiti nini mwinda erosani ekopela ntango akei avandi mwinda eseni epeli donc wana na Égypte wana kutu nanu te akutani na mvuluzi Kimbangu wana bien avant année 95 wana ntango avandi na mwinda epeli bato boyekotala mutu oyo avandi na bake babengi bato mpo baya bazwa bafotographie ye avandaki kutu te alingaki te kaka beminde eseni epeli baye basu bakangi ye photo wana la preuve ane photo wana ti lelo toza nango na 1995 aye kokutana na Kimbangu na en face ya RTNC côté ya Kankokolo kuna akutana na Kimbangu wana azalaki soda ayebisi ye mwana bakoko no balingi yo mingi bapesi nga na kopesa yo likabo oyo osangisa bilenge nyonso tu oyo babotami na PV yako ya Congo mais nga aza soda siku non sa makambo nte yaka tokende ngai na yo apesaka ye 4 places oyo faut bakende bakutana na ye bakende bakutana les 4 na Matadi Mayo donc bakutana le 1er décembre bakutana le 4 décembre 95 na Matadi Mayo bakutana na Kimbangu bakenda kuna na Matadi Mayo akenda baboya kokotisa ye akei asali losambo boye akutani na papa Longi oyo azalaki na kati ya kati place wana ntango asali losambo likolo eyindi fungola oyo esika bakanga Matadi Mayo wana esali nini ebukani apesi 4 place ya biso susu yaka tokende tokutana na mangengenge tokendaki biso nsu bamessager tokenda na mangengenge alobaki tokutana lisusu na arbre de vie na ambassade ya Belgique tokendaki tokutanaki na ye na mvuluzi Kimbangu Mvuluzi Mangongele tangu na continuité ya mission na ye ayi ko sangisa bilengi abanene ko propager bona na ye na kati ya centre ville na ville kuna azali ko pesa bona na ye batu o bayebi banomo na mutu moyo mulai ba na ko lata nzambala alati na cuir moko likolo ba desina aigle na sima na kote ya Mvuluzi Kimbangu aye ko bimele ayebisi keno mwana isika o vandi awa vie babylonais donc vie babylonais zali vie o dolo tozali ko vivre ya ba ambiance ya ba business ya ba nini eza makasi kene
na badara kuna esika bakoko na yo babongisela yo okuta mpe bandeko na mosusu baza na ngambu ya masina kuna yango ayaki kolongwa wana akei bayambaki liboso epai ya papa na biso mbuta na biso papa Ronvens na palais na ye oyo ndako ya étage kuna baoyo bazana bayeba événement nini oyo eleka wana ti ndenge na kati ya continuité ya kopesa bwana na ye pe bafumu baye kopesa mabele esika oyo boza komona wana esika oyo lelo oyo esika oyo tozwami bafumu baye kopesa ye place wana na continuité ya kopesa bwana na ye ndenge pe biso pe tosaya nini toye pe kokuta ye na kati ya nini ya likambo wana pona ya kovivre azaki na savoir vivre avivaki na batu nyonso tout la preuve ane tomonaki yango tokouta musika na zamba na bakolina mutu tokoya nango akobenga bamama akobenga basoda akabeli bango biloko wana mais biso basali kutu bilanga wana te na biso touti kosufri komema ba kilomètre de to matina bangomba donc azaki mutu oyo azaki na bwanya pe na peve kongo pe azaki na bolingo ya batu nyonso tout tomonaki ye tovandaki na ye tozalaki na ye apesaki biso bwanya apesaki biso mateya atesaki biso secret de la nature secret ya bameto secret ya pierrerie secret ya bambisi secret ya biloko nyonso tu abombelaki biso eloko moko te na kopesa bwana na ye na komanula batu na kolakisa batu oyo bazwa occasion ya koyoka ye mingi te parce que mingi na temps wana biloko oyo ya internet ezalaki mpena na top mpenza te mais na baradio na batv aleka baémission ebele babengaki na nkombo ya prophète professeur donc abandaki koloba makambo oyo ezali kosalama mpe abandaki mpe koloba mpe koapprendre mpe bato baleso mosusu ya sika mpe oyo bato baseyani bayebi te voire même ata baprofesseur ya bauniversité bazalaki vraiment touché makasi à travers mateya na ye à travers bwana na ye nini oyo ye azalaki na yango na kati ya continuité asisaki déjà mission na ye parce que na ngomba ya 2007 ayaki déjà que bino ba messager bobima bolata ba costume to ça lokwa neti bobimi déjà na ngomba wana alobaki te nzambe ya bakoko tala bato minene oyo batanami liboso na biso apresentaki biso devant nzambe ya bakoko donc mission na ye pour dire que non akufa yemo abaneko bango mutu akufa kate parce que mutu azali na 7 corps oyo azalaka nango soki opère de corps physique il y a d'autres corps oyo esalaka ni oyo esalaka oyo ezali toujours na kati ya continuité de continuité parce que tant akufaki wana le 20 juillet wana une semaine après esika oto bane ko kene ko sa misala na liberté kuna amonanaki na batu avandaki pendant plus de 30 minutes na batu pe boye ke no bakaki sangwa ke no mutu wana akufa abite bwana makamu oyo ezali koleka na kati ya Kinshasa kuna te ngayo nazali physiquement donc pour dire que non akufa te pona ya koloba keno ndenge nini oye avivaki azalaki mutu lokola batu nyonso tu azalaki na mwasi na ye azalaki na bana na ye na misu na biso aboti bana mibale oyo tomoni oyo pe toyaki kokuta pe tokutaki bango donc azalaki mutu lokola mutu abanaye kolia na batu nyonso tu pe abanaye ni na régime alimentaire naza suko se souvenir abanaye kolia musuni ezalaki juste kaka misi tuna po ani habité depuis na botama maman abiso alobaki no balakisa ke no ngai nalia musuni te mais azaki végétarien te mais abane ko na mbisi mbinzo mais musuni autre avec musuni viande rouge ou soit viande blanche abanaki kolia yango te vraiment donc azaki mutu sonet esengeli kamu ya kogangela akoganga so esengeli kamu ko conseiller so esengeli kamu ya kopekisa akopekisa donc azaki mais azaki mutu moko pe ote lokola guru moko boye abatami na kati ya mo place ya mo monastère mo bokenda ko talibe rien abandaki ko tambola abandaki ko seka abandaki ko lenda na batu surtout la preuve ane abandaki ko kende émission na radio yemoko arolongwa depuis badara esika wapi etanu na biso ezwami akokende tina ville kuna yemoko azaki na policier te na garde de corps te na nani te azaki toujours habillé en raffia tant on était comme en 2007 bayaki koyebisa ye epai ya bandeko na biso oyo tobengi bababa oyo bazama ndefu ebele aya koleka nga oyo te donc bao bazama ndefu ebele kovo wana bango nde na nzete bango nde bato bayaki koyebisa ke no papa ya solo tomoni ete ozali kodirige monde mobimba esengi na osiko ngonga ya erokota na kati ya babiro ekoki esengi na ifo olongola elamba oyo olata nini costume donc prophétie wana eutaki pa ya bandeko na biso wana ya bababa donc ndenge toza boye toki ko négliger mutu moko te ceux qui azaki na esprit ya négligence mais celle ngaki a capté message na bango wana te donc tango ici alongolaki déjà rafia alati déjà costume boye ezaki déjà fin ya mission na ye la preuve naza suko se souvenir naza photo souvenir mo be ngomba na ya suka ya 2008 tango azali komata nazalaki na sima na ye amata ngomba wana na kolemba nyonso tout
azaki déjà fatigué. Azaki fatigué donc pour dire que non d'autres gens oh non ba bomaye onini boye biso tozalaki naye batika jamais ko bomaye parce que nanda kuna biso kuna na bois noir ba messager boye bien ba beta masasi kuna mais etikala ko zwaki bakanga ye batina 50 soda ba bakanga ye pour ningi a dévoiler la vérité ya kimbango ba mona été donc aza mutu mobe otoki ko tchena ba optique wana te ke no ba kangaye ba bomaye ba empoisonnaki ba bloko tout ça ce sont des histoires au kaka batu ndenge balobaka après disparition ya mutu mais il est azaki mission na ye na 2005 ki mbango ayebisaka 10 ans après akoya ko sani akoya ko visiter donc biso pe tozape na ko commémorer 10e édition ya disparition et donc tozana kati espoir pe va comme te bien physiquement ou soit spirituellement akoya ko visiter biso aya ko aider biso na ba problème o to salini tozali na yango pona pe ya évolution ya likambo eza na ngo donc biso ana kati ya mwana to ya mabangunza oba mbiku di baya ko ebisa biso ba message o ya ye Vuluzi Mangongele moko aloba ete mutu wana akufa te akenda quelque part akenda ko ba donner makambo etali création na invention bakutana kinye na kati ya zamba ya ngola mususu ayele susu abu ayesu koloba susu kaka na 2018 o toza o aye ko pesa confirmation que no mutu wana monier na niveau donc aza na extrême na niveau ya likolo ya mokili mobimba alobi ete 8e octave ningi mo albert toza ba tu 8e octave donc à moins la 8e octave abi keno nini Mangongele Vuluzi Mangongele ayebisi ete keno message yango nde ezali ko patronner ba religion nyonso tout na monde donc ekobana non à partir ya Congo awawa donc message o ezali comme ya ko négliger bino bandeko o bozali ko nanga bisika bozali o bozali ko commémorer et édition o ya 10e édition ya disparition ya Vuluzi Mangongele to ba ete to vanda kina grand esprit to vanda kina mutu o azaki munene o atelse ki biso bonya pe maele donc to senga na nzambe ba ko apesa biso bonya pe maele o ye azalaki na ngopona ya ko défendre ye parce que jusqu'à présent 10 ans après tout ça nan bilan 10 ans ya kozala naye na 10 ans ya après total le obe évolution niveau nini obe c'est le obe to évoluer tozala batu o ya ba sentiment so net to évoluer te to vandi sa bonya pe mael na biso ensemble to luka ndenge ni tokoki ko marcher ko évoluer le obe to moni bande ko balongwe libota mobimba balongwe musika baye awa juste kaka pona ya rosani ya ko vérifier pona pe kozala à la page ya kati ya makambo oyo ndenge ye moko alobaki yango donc abane ngape ofimaka ngana na vandibo on a image pour na et ça c'est moins sérieux mais yango c'est na kundango titi ta comme officiel ah titi madame ça on filmer na bon mongo c'est officialisé mais ba film na biso voilà madame ça il est cas ndele mdako sala ba biloko filmer ka ngani na bandibo siko abo tovanda toza na siège social ya ba messager toza appelé ngona mbuta Ronves bakolo histoire yango oui bede toza appelé abena paka Lunda moko ya administration Lunda zindat tozali apena mbuta Zola. Ah, tu as un siège social, donc notre bureau central où ils ont géré tout dans les États-Unis, na France, na Londres, na Amérique, na Canada, partout. Mokili mobimba. Base fixe au boyo karake base fixe. Et c'est comme monde loezali. Et c'est comme koko ye morazala qui a administration centrale. Où ils ont kamba, ba messager nyonso sur base à 510 millions de kilomètres carrés. Où to bengi mokili na biso planète Terre. Awa nde centre de la Terre. Tokopesa mwa liloba pona sikoyo pona koluka ko valoriser yango. Merci. Bakoko ba pesa mwa bwanya pona bisikoyo. Potomoni a pe ba kotonga musée na centre ville. Pona kozongisa bikeko na biso. Ena ngwende nango na terre virene kuna na Belgique na mboka ya France kuna ba bikeko na biso nyonso eza na ba musée ya ba Quai d'Orsay, Quai Branly. Yango awa tokopesa liloba epai ya bakoko bisiko oyo lobi nango likanisi ya komisa yango pe musée ancestral authentique ya ba art vernaculaire ya biso moko maloba talisa nono baninga mwa moke mpona esika oyo sika toza awa na bureau central matondo mingi vraiment oyo eza esika motuya
Et si tu as un sabayimbo, vraiment batiami vraiment na ngwende ya kolobela bakoko na bango pe kolakisa valeur ancestrale ya bakoko na bango to bilembo nini bakoko na biso batikaki tel que sika oyo koko na biso kimbango atikaki ke tosala adresse awa et que kosangisa bana bilaka ya kotomine ya 4e génération bakouta bipai na bipai bakouta mikili lero mais kanja ye mokati partout bakoya awa pona koluka adresse oyo adresse oyo eza esika oyo prophète professeur alekaki mpona kotika identité oyo kopesa forme oyo lelo tokutani awa ndenge olobaki eza esika monene kosangisa bato ezali adresse oyo abendi c'est social administratif ya liloba ya nzambe ya maboko jardin social esika esangisaka biso yango awa ezali esika bureau oyo totikali kosala vraiment na mbende ya liloba ya koko mangumi esika oyo omoni ke toklasse mwa bilembo oyo ezolakisa lokola bilembo ya léopard ya poso ya léopard lokola bilembo ya baarme ya bafoto ya bancetre na biso ndenge ezopesa histoire na kati ya mboka na biso oyo ezolakisaki bato ebele bakoya na adresse oyo mpona baya batuna biso mwa motuna oyo ekozala na eyanga yango nde peut-être totiami yango esika eza adresse kimbango alobaki partout bato bakoluka ye bakoluka adresse na ye fama te confusion eza makasi na mokili lokola confusion eza makasi biso totiami awa mpona kotalisa oyo ezali bosolo ya mfumu kimbangu ndenge alobaki depuis 1952 na lowa alobaki kake osangisa bana bilaka oyo bakoyeba ye te meya kozala kati na bango mpona ye moko enseigner bango mpona kotalisa bango oyo ezali préparation ya kozela oyo babengi kongo ya sika oyo bato bakovanda na kimia bato bakozala na nkembo ndenge omoni tozali kokutana awa mpona tokolisa génération de génération bayeba histoire ya basetre na bango oyo bayebaki nzambe cela veut dire oyo babengi c'est social et administratif ya bamessager de nos ancêtres na nzela ya limoniseli mangombe matondo mingi tomoni bikeko ebele baart vernaculaire ya biso oyo art authentique à la longue ntango mosusu musée te awa oui bato bakoya kokuta musée bakoya kotuna histoire yango tolobi ntango okotuna histoire ne place oyo baolakisa mpe bilembo oyo ezali awa oyo ezotalisa histoire wana yango monike bakoko na biso basalaki ya mingi pamba te bakoko na biso bazalaki na foto to ndenge lelo ozokamera biso to mpe ozokanga foto me bakoko na biso bazalaki na sagesse to mpe boyebi oyo yambo akei na mokili ya molimo ezalaki na bakoko ya bwana mayele oyo lelo tobenga bango na livre français bascripteur c'est-à-dire bango batayaki banzete bayeba koma ya kozwa elongi na yo kotia yango na nzete mpe oyo ya kala oyo ekowumela mingi mpe oyo eza ya ntina jamais baosala yango na n'importe quelle nzete cela veut dire baosala yango na nzete oyo elongo bani oyo esengeli bagrave elongi wana oyo ezala lokola foto na kati na biso ndenge mpe ozomona awa koko boule kokotia likolo awa oyo koko boule éléphant to babengi nzoko bino bobi boule ndakisa cela veut dire oyo ezali nyama ya monene oyo ezalaki na kati ya ekolo na biso azalaki na connaissance ebele kati na ye tel que ozomona ye ndenge mpe aza na ivoire oyo ezali na misala ebele na kati ya mboka na biso cela veut dire bato bakozwaka ntina ya nzoko mpona mosuni na ye to mpe mpona ivoire na ye oyo bato bamoni ndeke wiso bazwi yango bateki bazwi mbongo or que non nzoko aza na mosala ebele ivoire ya nzoko eza na misala ebele oyo ezobikisa bato soki lelo toyebi ntina ya ivoire wana ya nzoko te contexte tokobikisa milimo ya bato tozoperdre bango sans ke bakende ozolobiko na hôpital to mpe na baeglise mais or ke moto soki alati ivoire ndenge peut-être nga natie na mwa pta ezali na ntina oyo ezolakisa ke ezali kopesa ngai motu nawumela na lisusu mingi na kati ya mokili et puis
nazala na forme oyo peut-être batu ya mabe bamona ngai te à partir ya ivoire oyo eza ya motuya yango omoni ke boule oyo ezali explicatif na kati na biso okokuta mpe mikolo ekoya okomona mpe so bilemo mosusu tokobakisa lokola mpe oyo tozopesaka explication tie mpe elembo ya ngando to mpe elima ngando elima ngando awa na kati ya mabele na biso azali nyama oyo awutaki na kati ya moto na volcan na nsima ya mikolo na mikolo nde bamonaki nyama ya elima ngando abimaka na kati ya libulu ya volcan ayaki kokota na kati ya mai oyo babengi Tanganyika yango nde bapesaki yango nkombo laki Tanganyika ntango akotaki wana ti lelo atikala wana na kati ya histoire ya mboka na biso ngolo baketoza pe na banyama ya makasi lokola na mai ndenge mpe oyo aza na mosala ebele oyo soki lelo toyebi ntina na ye okomona ke bato bakoyeba valeur ya biloko ya Nzambe asala na mokili. Cela veut dire basoloni ata tokoti na mozindo te mais lelo bato bazomona ngando tato peut-être mpe azokanga motu na mai to mpe po azosala vengeance ne na mai nde bato bakobanga or ke neti biso toyebi connaissance ya makambo wana. Cela veut dire bakoko na biso barekomandaki tout nayeba ekoma ya kobenga banyama nauta na zamba mpe babima mokili bayeba ekoma bakobenga bambisi na mai to mpe espèce nyonso eza na mai mpo ke babima na mokili barekomande bango mwana omoni ke likambo kutuya biso mpe tobombi histoire oyo bato bakoya bakokuta na bato mosusu totie kuna lokola bastarle baza kuna bayaki tipa na biso awa. Cela veut dire totikala mpe na baimage na bango mpo bayaki na bafoto te biso tozali dala na mayele ya kokaptire bilomi na bango kotia yango na kati ya oyo babengi na art na banzete mpo ke bato ntango bakoya tobeta lisolo yango malamu histoire ebungaka te mpe echangeaka te bango nde bayaki me biso tokendaki te. Donc bahistoire na bango mosusu ezali oyo totanga meme na bachiki eza ya biso te me ya biso ezali o bato bakotanga eza na écriture makambo to eza na écriture na yango yango nde omona mikolo ekoya ekende ntina baministère ya enseignement mpona ke bato bayeba kotanga mpe écriture wana oyo bapesi biso na ntango na biso ya lelo mpo tobimisa yango elakisake wi bakoko na biso bazali bazoba te oyo naso bazali batabwanya na mayele mpe yango nde batikeli biso matondomi namoni koko lufu apa akomeli biso awa boye pakalufwa alors solo be solo pakalufwa uta na ngomba ti tozalaki le 20 juillet en tout cas occasion ya kozwa yo ya na kamera ezalaki te lelo aloka tozwi occasion wana tika toprofite totuna yo mpe mongotuna koko lufu ozali moko mpe ya bamessager koko lobela biso nano mwa moke mpona moto oyo babengi Mangongele mpo motu na moto akoyanola mpe na ndenge na ye lolenge azalaki na kibomoto mwa ye ndenge azalaki kolinga kozala na mokili maloba ekozala pai na yo otalisa mwa baninga koko Mangongele azalaki ndenge nini na mokili na bato matondo mingi ndeko na ngai kanta na ndenge osi kopesaka maloba soki naza koloba na yo cela veut dire naza na esengo mingi oyo kutu papa na ngai na mama na ngai babota ngai bapesa ngai te oyo ngai nazwa na Mangongele cela veut dire vie na ngai na vie ya papa na ngai na ya mama na ngai ekobonga na nsima ya maloba oyo Mangongele apesaki ngai na mokili na biso tozangi écriture Mangongele apesi biso écriture ya eza na kati nango invention fabrication na création. Donc il faut totia eloko wana mutu bo moto ya moto ebandaka nanu wapi na kelasi soki kelasi ezali nde moto akomi mayele tozwi bonzambe toti kelasi nde yango wana elengi na ngai epai ya Mangongele yango wana atambwisi ngai bisika nyonso mpe nazali na bapreuve ebele mpo natambolaki na ye naza na bapreuve ebele ngai nakobenga ye Mangongele na kombo mais kati na ngai nayebi ke wana ye mei azalaki kimbangu ya ntungu noa donc kimbangu mokili mobimba ye azalaki donc azalaki na bwanya
mayele ya kolakisa mokili ete totambola ndenge lolenge nini mpe ya ye misala ezalaki na ntango nango mpo tozali kosolola na ye biso toyebaki te un jour ekoya boye azali koloba na biso tout le temps ke ngai naza na mission na ngai naza kosala eza ya 10 ans soki 10 ans nango ekoki na kosala voyage moko na Europe ye aza koloba na biso na Europe biso toyebaki akokende Europe soki asali 10 ans akokende Europe tomoni mutu aye brusquement mutu ala bino napesi yo susu 3 mois ote 3 mois na esprit ezalaka 3 ans asala sur 3 ans kwa 13 ans ya service oyo bakoko bapesaki ye nde aye kotika biso kati na nzoto me na kati ya esprit toza na mangongele agbomoro ashisho toza na yo koko lufwa aza d'accord ke atambolaka ntango nyonso na koko mangongeli nakobosala likambo mongele te mpo soki nabosani yango tobosani yango lelo oyo cela veut dire mokili na biso oyo ekufi apesa biso fungola ezali awa na base fungola ezali awa soki ata bakonzi ya mboka balingi ata lelo oyo baya awa tolakisa bango fungola ke kimbango azalaki na biso awa baya toza d'accord toza prêt bino boza mpe na mikili misusu boyeba bien ke kimbango azali awa avec des preuves atikela biso mpe ezali awa na site donc tokosenga concours na bino botia poids toza kosenga gouvernement mobimba kobana na président de la république bato nyonso na bino boza na poto boya tosala marche toza kolobaka na bino matadima yo bato baza koyeba ntina matadima yo te mais tokokóma na bino biso nyonso na esika wana mpona kolakisa bokasi ya nzambe na biso tolongola mpasi tozwa bosomi ya mboka na biso na kombo ya nani matondo mingi pakalufu esengo mingi kozwa yo boye kosembola mpe atuka toza ya kosepela matondo mingi toza mpe boye na mbuta zola moko oyo nyonso makambo etali nkunga ya bamessager donc ye nde makambo etali loyembo oyo ya losanso bato nyonso bazwaka losanso ya nkunga nde epai na ye totalisi so maloba atalisa biso mwa moke mangongeli ye mpe nzembo nini alingaki koyoka epai na yo ntango mosusu bon epai na ngai ntango nazwi lusansu wana siko tosangisa etando na biso etando ya nzete ne grand père bana chaque soir afaya epai na biso sikotango banda koyemba nzembo ebanda kozwa ye tro ezalaki nzembo oyo po nzembo wana afana nasilisa yango natunaka ya motuna nabi grand père sikoyo mbuluzi ntango olobaki ke baobete masasi na place bracona banayemba nzembo ngo ezali na lido nzembo toyemba nabi kimbo nkembo nzambi nkembo kimbo siwa sulwa omoni refrain wana lokola ekotaki na nzembo oyo nakomeka sikoyo oyo grand père bana kolinga yango wana grand père nzembo wana soki tokoyemba ngo ka mwana kudu mutu na nsima alobika ya losansu abanda kwanza mutu akotombola so elongi te nzaya oso kembela babo bakwikila munzambe ku gutulendo kembo 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 nzambi kembo siwa sulwa tala libotaneza konyokwa mamoyindo poyotikaki nzambe ya bankoko yakaozangana kembo nzambe ya bokoko bomo ya sekoyo kozwa mokili mobimba kumisa bansa bandimeli nzambe nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokopona omoni nzembo wana nde wana nayebi soki oyo ngai oyo ebimi na mutu na ngai oyo ye moko apesa ngai tona tona soki nayebi nzembo wana grand père fa kumbaka mutu mona azokwanza mutu alobaka losanso nayebi te eloko nini bana koproduire epai na ye aza na biso aza koyoka aza témoin tondo mingi esengo mingi mutazola solo be solo ezalaki esengo mingi ya kozwa esiko mpo ezali centre awa nde bureau central base fixe de la frontière ya mokili mobimba sur base à 510 millions de kilomètres carrés awa ezali neti centre ya bamessager nyonso bazwami na mokili esika oyo bokomona kaka boye te bokomona ntango mosusu kaka boye mais esika oyo nde baoyo nyonso bazwami na étranger bakoya kotia loboko na loboko ya kovalorize baplace oyo esika oyo mpe koma neti bamusée na biso mpona kovalorize art central biloko nyonso ezali yango esingaki grand père ntango azali na ndako na matiti biloko tu yango ezali na kati ya ndako ya grand père
endurance na biso maintenance na biso esali ndenge biloko ezala kaka surtout elinga ozala disparaître mais na 10 ans tika soki okonserve biloko oyo ezalaki tout autour na ye yango biloko ezalaki epai na ye akosa leopard no tout biloko ezalaki epai na ye phénomène il y a grand esprit. Ah, tout ça dans l'administration centrale, donc base fixe de la frontière. Est-ce qu'on appelle la tout ça dans Mbuta Province. Mbuta Province azalia wa turubi ba kolo histoire ango. Parce que ceux qui a toujours la base fixe de la frontière, les alliés Mbuta oyo nde ba fungula ki bisiko oyo to vandi. Donc tout ça on a la cité Badara. Beder. Pembeni na aéroport international ya Njili. Musikati. Donc, donc, n'a plaisir. N'a plaisir pour le monde entier. Vous n'avez pas batela mwasi na bana na yo makambo za nde ebele ya kosala bosala bino bato ya poto tozali awa ya afrike nzungu ifo baka nzungu na bino ya finiko nango atondo mingi Mbuta Province soki ntango mosusu pakalunda kosisa mwa liloba tosisi mwa liloba oyo vraimen ya kotindela bino eza ebele ya mwa moke ya koloba ezali ke biso nyonso surtout vraiment tozala bomoko bolingo peut-être mwa matoi na biso ezokende mosika mingi me esengeli toyoka oyo esengeli toyoka ya motuya ya bonzambe engelobake nyonso ezali ya koyoka te ezopesa mingi mpasi vraiment na bino bandeko na biso ya bayindo bozali kuna na ngambo ya eropa to na ngambo ya asie naosenga na bino ke bolongola polémique makambo akoko mangongeli to na makambo ya mvulusi kimbangu to ya bakoko na biso pamba te temps oyo tokoti oyo ezali temps moko urgence mpona biso bayindo esengeli tozala bososoli tozala parci parla te lokola baye oyo babungi na zamba biso si todwi bososoli tocomprendre baréalité mingi oyo mpe bino boyebi na oyo biso toyebi na bonzambe oyo tozolobela oyo lelo bino bayindo esengeli to reconnaître ke esengeli tozala na religion d'état eza makambo bakotia polémique te oyo biso bato ya église des noirs oyo biso bamessager oyo biso bato ya papa nkusu oyo bato soki ya banani to bangunza te temps oyo eza temps ya polémique te toboyi yango bino bandeko na biso bowana Europe toujours tozali bana ya tata moko mama moko oyo towuti epai ya keteleki nango nzala mpanda tozala bomoko toyeba kobundelaki nkulu na biso tozongisa bonzambe na biso ezonga moko po toyeba kokombattre tous les systèmes oyo mondela ye na yango lelo mboka na biso kongo ezobela me bino boza kuna ndeli bokimi likambo me bokimi te or ke lelo tomoni ke wi komba eza moko mpe tozobundela likambo moko bino boke kuna bozala na barecherche ebele oyo lelo bokozonga na kati ekolo na biso mpona tobunda toyeba kolongola système oyo mondela ezala yango tolongola oyo tomoni eleki na mabele na biso ya mabe ce n'est pas que biso na bino to bando kobendana kati oyo bamessager boye oyo biso kuna bato ya église des noirs oyo biso bato ya fulani non toboyi polémique soki lelo biso bamessager tolekaka mingi te na média ezali mpona koboya polémique tozokende kuna mpona totalisa bonzambe to histoire ya bancêtre na biso basalaki nini batikaki nini balobaki nini ce n'est pas que tokomotanga o komba fulani non toboyi makambo wana tolekaka na média te mpona bapolémique kimbango aza gagneur d'âme te kimbango aza prédicateur te kimbango ayebi ke oyo temps na ye ekoki soki oyo mwana bilaka biso toaba na bilaka toboyi polémique tolingi totambola na kimia soki tokutani tokabola bondeko tolakisa bolingo oyo nzambe atikati na biso yango totindeli no bamota trop tokutani na se social ya liloba nzambe bakoko na biso tokutani na bateke mpona toyamba oyo mutu oyo elongi na ye eza ya bato ya kimbangiste non biso toyambaka tout le monde tel ke mpe koko kimbango ya mangongela biso biso ke tokotambola mangomba nyonso mpona toyeba kovisite caractère na principe ya bakoko na biso
On a un point de train, tu peux essayer de nous emboîter trop, tu peux vraiment coup de chapeau, mais ce que tu continues à lutte contre la pauvreté, temps d'agir. Cela veut dire que tu continues à temps d'agir. Tu as 10 ans, où ils ont besoin de vous avez 10 ans où tu as dit mais il y a la prédication. Vous avez dit qu'il y a 4 ans où Zambé a baillé de pour la mokili mobimba. Ils ont pour la ngaïté, ils ont pour la yote, ils ont pour la mokili mobimba. Kimba on voyait qu'il y a un message universel. Ce n'est pas que Kimba on voyait qu'il y a la bataba Congo. Non, Kimba on voyait partout dans toute étendue de la terre. Mamondele boyino ebi. C'est ça. Natondi bino kotondi, na kombo kakaya. Nzamolo. Matondo. Matondo mingi. Alors, awa toza le 20 juillet 2018. Lelo ezali commémoration ya Koko Mangongele. Ndenge atikaki biso na nzoto, na corps physique. Lelo yo ezali 10e anniversaire na ye. Awa tozwami na mboka ya Badara, na cité des messagers, oyo babengi base fixe de la frontière. Tozwami awa epai ya bakoko mpona ko mémoriser lisusu mokolo ya lelo. Lokolo eza mpe 10e anniversaire na ye. Tous les 10 ans elembo oyo ya Koko Mangongele mpe ya Koko Kimbangu emonisamaki. Lelo mpe tokosepela mpo bayike toyingameli mpona mokolo ya lelo. Mutuna mpe bizali epai ya bandeko bamessager ya kotuna moko na moko na ndenge oyo ayebi bien elembo na ye oyo etikaki ye na mémoire mpona Koko Mangongele na bomoto bwa ye na mokili. Azalaki ndenge nini na batu, ndenge nini avandaki na batu, lolenge na ye moko na moko atikala ata na elembo moko oyo akoki kolakisa mpona kotalisa mutu wana oyo biso tobengi Koko Mangongele. Nakopesa maloba epai ya Koko Koko Lunda abanda kondakisa biso na lolenge na ye. Souvenir nini oyo atikala nango na Koko Mangongele maloba epai na ye? Matondo mingi vraiment Koko ndeko oyo babengi ndeko Kanza. Nasepeli mingi na motuna pamba te otuni biso motuna ya motu ya lelo. Na journal lelo lolenge omoni biso totelemi awa esiko babengi c'est social et administratif ya ba messager de Dieu de nos ancêtres. Yambo vraiment na fongola liloba na ngai na pesi batu banso bazolanda biso par-ci par-là bazali. Bisika banso bazali na ba intérieur pe à l'extérieur ya mboka na biso. Bisika banso ba indo bazali topesi bango mbote mingi. Pe topesi ekamemi ya mboka na biso. Oui, ils ont quand même beaucoup de mbote ya mingi. Pamba te na ko découvrir histoire ya mokolo lelo. To pesi mbote mingi na ba soda pe na ba police. To pesi mbote na ba mfumu pe na ba nkumu. To pesi mbote partout na bandeko banso bazobebela bokoko na biso. Pona ko banza na date ya lelo oyo ezali inscrit na kati ya ba date historique ya ekolo na biso na kombo tozobenga Koko Mangongele na bomoto na ye ndenge kani malekanaki. Oui, ils ont fait ça souvenir. Et tous allés vraiment ravis. Tous les sengo makasi ya komona na biso na Koko Mangongele. Oh lelo tous obenga prophète professeur. Et tous ont fait ça kombo lelo. Na date ya lelo. Oui, appelle ça maki kombo. Le grand esprit Mangongele. Oui, il y a qui parmi biso bilenge ya kotomini. Pour nous remettre biso credo oh lelo et biso fier. Qui te reconnaître ancêtre na biso. Peto ye banzambe ya bakoko na biso yende mokeli. Pe azali na bomoko kati na biso bayinde. Elingo lo banini. Na mokolo lelo vraiment ezali journée le 20 juillet. Oyo ezali date munene ya ko commémorer journée ya Koko Mangongele to penser ya Koko Mangongele azalaki nango na kati na biso bilenge ya kotomine na bukimo suni. Nini ya salaki pe nini oyo ye alingaki mingi na kati na mokili pe devoir na ye ezalaki nini. Et tel samina kati na biso na mozindo soki lelo batu bamonani awa ezali kotalisa présence to pe continuité ya programme ya pensée au Koko Mangongele azalaki na yango oyo bakoko na ye batiaki kati na ye et ki azalaki gravé ya kobenga ye na bakombo mibale prophète professeur aki ko enseigner biso bilenge na credo oyo akutanaki na yango kobanda bomwana na ye juste kokoma le 1er décembre
1995 akutana na koko Kimbangu encore koko na eli susu oyo ayaki ko remettre mais oyo azalaki chargé na yango pona kotalisa et devoir nini esenga pona ekolo na biso Congo pona biso bilenge ya kotor nini oyo tobengami bana bilaka ya na maloba ya koko Kimbangu yango lelo tozali ko penser journée ya koko Mangongele azalaki na biso na Mosuli lelo tozali na ye na kati ya continuité ya programme na kati ya connaissance secret des esprits pamba te balobi nzoto oyo edécomposaka enyokwamaka mpe umelaka ekufaka mais esprit ya mutu ekufaka te yango olobaki lelo tozali na continuité oyo azali koalimente biso encore na kati na makambo oyo tozali na yango lelo omoni biso ebele awa journée na biso ebandaki depuis le 19 depuis le 19 pardon tokengelaki yango tozalaki na mboka Bois Noir esika oyo koko Mangongele alingaki mingi so lelo totelemi boye c'est-à-dire toza fier parce que style oyo totelemi nango eza mpona koko Mangongele makambo oyo ye alingaki mingi na mokili mpona kolakisa bato style oyo lelo topesi yango komo style Mangongele c'est-à-dire ye moko moto atelemaki boye mpona kotalisa bato ke na esprit azalaki koko Kimbangu mais en chair azalaki koko Mangongele mais mpona bato badécouvrir c'est-à-dire toza ebele tel que omoni biso totelemi awa bato koko Mangongele asangisi basoda bayimboka bamfumu bankumu bato ya lolenge na milolenge bamindele Kimbangu Mangongele azalaki moto oyo azalaki na bokabwani te alingaki tous les races du monde mais asengaki ke na bato bayeba message divine oyo ayaki na yango ke bato tu bayeba nzambe ya bakoko na bango c'est-à-dire nzambe yango aza moko mais bato na bato so barespecte culture na bango nde yango omoni biso lelo tozorespecte culture na biso tozoko compléter histoire oyo lelo toza na yango na kati ya continuité de continuité ya pensée ya koko Mangongele vis-à-vis ya credo oyo akutani nano bakoko na biso koko Kimbangu bango moni bilongi biso oyo tozali ya génération oyo toye toza vraiment na même connaissance oyo tozwi epai ya prophète professeur yango nde atikeli biso eloko moko motuya na nzoto na mosuni l'esprit pas na biso ko abi esprit eza une frontière souvenir nini oyo oza nango personnel oui oyo oza nango tamuso okondakisa ke ndenge yo vandaki na yo elembo nini parce que na vivre lelo na bomoyi bwa seko na porter loko moko ezali grand histoire oyo ekokita na génération de génération ya ngai kokolunda c'est-à-dire histoire na nga moyebunga na mokili eza te à partir ya liloba ya Nzambe oyo babengi la parole de Dieu la vie éternelle c'est-à-dire lelo lobi nazalaki mokufi mais lelo nakomi moto ya bomoi c'est-à-dire tokovivre longtemps na mokili tokoumela pamba te na secret oyo koko Kimbangu aye nango na génération na biso mpona totransmettre yango na tandi de la terre na toute étendue de la terre yango vraiment ndenge omoni bilenge bazali moto na moto aza na conception ndenge omoni nga naza fier parce que style oyo nalati grâce ya koko Mangongele eloko ya motu ya lisusu yango wana mais bomoi bwa seko oyo nazwi grâce ya liloba oyo ya ye na yango na respecte yango avec beaucoup de respect vis-à-vis ya bacentre na biso ke nayebai komwa Nzambe yango moi tomikitisi tolongo elolendo totiki bisalasala toye tosalela bakoko na biso bayebana na mokili ke bayeba ekombo nani ya Nzambe yango moi tozali awa donc journal lelo eza ma akei moko chalere mpona biso bamessager toyambani tokutani bitando na bitando bakomi na komi bamboka na bamboka tozali awa donc kotambola moto akozwa liloba awa tozali awa bacadre oyo baotambwisa liloba ya Nzambe c'est l'organisation ya liloba ya Nzambe tozali awa na batata bitando bazokamba liloba ya Nzambe tozali awa na badepartemento oyo basimi misala ya liloba ya Nzambe tozali awa na bacadre oyo bayebi mayenini oyo koko Mangongele atikaki mpo batia yango na exercice c'est ça lelo tozali na 10e anniversaire donc okotambola vraiment okutana na esengo ya 10e anniversaire ya koko Mangongele na même pensée oyo azalaki na yango koko Mangongele alingaki bato mingi ayambaki bato ebele azalaki na bato ebele na nsima na ye mpona kolakisa bato misala mpona kotalisa bato bonzambe ya bakoko na bango matondo mingi na kotambola kotuna mpe motuna epai ya moko na moko alors tokozala na mwa lombango mpo nzela oyo ya masi lokola toza mwa mingi alors nazwi awa boye paka zola nkubwa zola
motuni eza kaka ke elembo nini souvenir nini oyo ya yo oyo ezali ntango mosusu personnel ya koloba mpona moto oyo tobengi Koko Mangongele ndakisa na yo ntango mosusu kotalisa mpona nga personnellement Mangongele alebi Koko Zola yaka koyemba nzembo na ye alapesi nga tonalité ya koyemba baloyembo oyo ezonikisa mokili kaka na nkombo ya nani elemba monene yango atanga alebi Koko Zola yaka koyemba nzembo na yo yaki nango nakoti mpe aleki mbango ayo ekota kati na ngai aya multiplie makambo oyo nga nasalaka awa na mokili c'est grâce à Mangongele epuis elembe mosusu ya monene ezali na ngomba ya liboso tomataka ne le 2 juillet 2003 mba liboso mangutu alobi ke tala na moyo komona mutu oyo aza mobikisi na yo mpe tomonaki mbango adefilaka 3 fois na moyo ezalaka le 2 juillet 2003 c'est Mangongele miso nange efungami nazomona makambo ezo ya liboso kaka na nguya ya nani naza komba donc ezali ebele batambola matondo mingi mpe tozwi Koko Kauzei pesa mpe oyo ya yo souvenir ndenge ovandaki na molakisi Mangongele. Bon souvenir ezali makasi puisque wana azalaki mobikisi na biso puisque oyo ayaki na eleko na biso bilenge apesi biso justement oyo naza na grand souvenir bomoi ya seko kosa définir biso ki déplacement ya moto comment akoki kovivre na monde oyo ase protéger na corps oyo azali mpe ayeba ndenge akosala voyage na déplacement ya corps oyo soki ezwi mwa bokono puisque corps oyo nde ebebaka corps oyo nde ezokaka mais na kati ya connaissance wana oyo ye apesi kati na biso po toyeba le vrai Dieu oyo ayebaki nzambe ya bakoko na biso nde alobi kete esengeli boyeba nzambe wana mpo apesa bino lumière ya kowumela na mokili bozala na longue vie donc naza na grand souvenir puisque nga nde naza boye nayebiki na ye na lite ya kolibere mokili bazala na science oyo bakoko na biso batambolaki nango mpo towumela na kati ya mokili eza grand souvenir matondo mingi toleki mpe na buta mutu na biso apesa biso mpe oyo elembo na ye souvenir na ye nini oyo azalaki nango na molakisi bakoko lelo banzambe omoya seko oyo bakoko na biso oboyi bakoko filme yake yakekele ngai na koloba boye ndenge nayebeli Mangongele azalaki mbangu na kati aza na de bilembo na ye koetikela ngai nakoki kotika likambo oyo te elembo ya liboso ndako ekweyaka na États-Unis ndako ekwea na États-Unis Mangongele ayebisa biso ke le 6 septembre nakendaki na kimbango na ndako wana kuna ndako wana ebomi mabebe ebele kuna batambolaka olie to batambola nde biso totambolaka boye bango batambolaka marche arrière bakonzi na biso baliaka kaka bikokolo oyo mikwaba ya bato par conséquence ndako wana fesani ekweya wana le 6 septembre et comme le 7 a répété yango le 8 Koko Zola za wapi ezali ya uso Koko Zola nde moto akotuna Mangongele ke Koko les États-Unis baradar eza ebele ndako wana ekweya ndenge nini Mangongele ayebisa biso ke na fani na bino bozoyeba ngai te par conséquence nakoloba lisusu te ti ndako wana esala nini okweya wana ezalaki le 8 septembre le 9 le 10 le 11 ndako wana esala nini ekweyi aya ayebisi ke lokola ndako wana ekweyi ekei libelela futa récupéré wapi ngomba ngomba na biso mangengenge wana ezalaki bloqué na bato wana le 2 juillet oyo Koko Zola oyo toloba awa ayebisa biso ke tozokende tomona belemo na biso kuna Andre Kimbangu na Yesu tomona mobikisi na biso toke kuna losambo ya Mangongele ezalaki Kimbangu toyawa likolo ya ngomba oyo tontoyeba soki yo Kimbangu bafinga kona na libanda tomona na bongola meso mwene soki Yesu atika na libanda tomona na bongola meso mwene totaka esika moyo esani ezobima filme oyo nazoloba yango eza na RTNC moto abomi filme oyo koma na journaliste wana Rémi réalisateur batuni babenga Rémi atia filme wana amana Kimbangu kata moi na mama Kimpavita bakanga beglise nyonso tozongola bakoko na biso tozongola nzamba bakoko na komwanza na nzambe abo ya
atondo mingi koko toko balola pe koko pe tozwami awa koko pe souvenir oya koko lemba apesa pe oya ye liloba mpona souvenir mpona reconnaissance ya Mangongele souvenir na ngai ezali ke apesanga histoire oyo ngai nayebaka te na ngai mpe kotika koyeba te bapapa na ngai bayebisaki ngai te bakoko ya mboka na ngai bayebisaki ngai te mais ye aye koyebisa nga donc nazali loko esclave quoi nazotia bamabonza mpona vivre donc chaque fois mpona lala mpona prier donc mais ye aye apesi ngai connaissance ya histoire ya mboka na biso na comprendre logique ya bonzambe na comprendre réalité ya mokili donc nakoma à l'aise c'est pour cela na moment oyo nde tokanisaka kombo na ye donc naza na chance nakutana na ye parce que azali grand esprit nde naza na chance matondo mingi tozwani bongo koko Tsangani Mpanzu moko ya ba AD ya administration pardon bolimbisi moko ya administration ya jardin ya ba messager awa lelo tozo fêter 10e anniversaire ya koko Mangongele. Alors tokosepela pe tozwa opinion na yo souvenir nini ozali nango elembo nini oyo tant mosusu mpe personnel oyo okoki kotalisa biso mpona bomoto moye ndenge azalaki na bato maloba mboka wa yo yambo napesi nanu mbote na baye nyonso oyo bakozwa occasion ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na banza awa tozali na premier site ya bamessager oyo tobengi yango jardin social ya Lokongolo. Ça veut dire lelo soki bomoni biso ebele ya baninga totondi awa tozali na kati ya kofete oyo babengi lokola 10e anniversaire ya hommage ya Vuluzi Mangongele pamba te eyebani malamu à travers mokili mobimba depuis le 20 juillet 2008 koko atikaki biso na corps physique. Ça veut dire totikala oyo totikalaki, ça veut dire nde lelo oyo tokokisi lokola 10 ans oyo tozali kokanisa koko Mangongele oyo tozalaki na ye ensemble. Ça veut dire na oyo ezali lokola motuya oyo koko na bénéficier epai na ye yambo koko apesi ngai na bwanya mpe mayele oyo nayebaki te kasi na nzela ya koko Mangongele lelo nayebi ngai lokoso moyindo na uta wapi mpe lelo nayebi lokoko na ngai. Ça veut dire nayebi provenance mpe to mpe descendance na ngai à travers koko Mangongele. Ça veut dire à part cela apesi biso mayele mpe bwanya ya koyeba lolenge kani moto moyindo akoki kodéveloppe esika azali sans ke Mongele azala. Ça veut dire atalisi biso makambo oyo babengi lokola matière première to mpe oyo babengi les produits du Congo. Atalisi biso toyeba comment exploiter les produits du Congo, comment transformer les produits du Congo. Ça veut dire atalisi biso makambo ebele, alakisi biso makambo etali l'agriculture générale, atalisi biso makambo etali élevage, atalisi biso makambo etali pisciculture. Ça veut dire atalisi biso makambo ebele, ça veut dire atalisi biso écriture o lelo non messager azali kobeta tolo bipai na bipai bisika azali puisque ezali première invention o l'homme noir aina yango puisque batamayele baleka papa Mobutu balekaki basala écriture ya l'homme noir mais bakokaki te Kalbum Sentou Sédar Senghor balukaki basala écriture ya l'homme noir mais barisiki mais grâce ya Mvuluzi Kimbangu na nzela ya koko Mangongele lelo biso bilenge bamessager kobeta tolo ke tozali capable ya kolongola loposo moyindo na esclavagisme makambo etali enseignement puisque enseignement oyo tozali kotanga lelo eza enseignement na biso te puisque babengi yango enseignement européen c'est-à-dire tozwa éducation français. Mais nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Congolais. Ça veut dire que tous ont éducation, il y a pas qu'on a vu ça. Nous avons dit que non, Koko Mangongele il y a pessimé sur Bina, Makamouaïke, et Belé. Ça veut dire que Pessika, Boignana Maël, Nabaye, oh, non, surtout Bazaï, Kolanda Bisso, Bipaï, Nabipaï. Ça veut dire Baïba qui nous l'engagent, organisation, autosaki, à travers Bisso. Surtout dans Makamou et Tali Loga Bafeti. Mais les lots, ceux qui, tout le monde, les lots, puisque ma défense est Kotaki Katnabisso, la base d'Assé Banagi, Katnamoki. Mais les lots, na 10e anniversaire, il y a Koko Mangongele, na base de conscience, il y a Batou, Topé, Bisso et Zongi, aux autres qui sont tous ensemble. Pour tout banigno esengé tout chia liko na mesa pour tout développer richesse au Congo atikeli biso pour tout mixer école au Congo pe mokili mobi mobimba la meso mwene mais na bakoko fimbu yake yakekele ko chaki tembe ko kase que non suki ko azate que non makambo ebunga mais non koko ayaki ni kwa former bakoko lelo biso bakoko to représenter koko Mangongele puisque makambo to lo ba yende apprendre biso suki lelo to sangai na mokolo lelo ezali que non to penser na ye en esprit et encore physique na
lolenge tofandaki na ye nde yango moi tozali kotalisa bamessager nyonso esika bozwami na mokili oyeba korespecte caractère na principe sabili koko kipulu na banza bisika zali aza na kati ya koyeba yango freedom ezali mais tooluka nde vérité ya bonzambe oyo toprenaki à travers bakoko na biso na nzela ya koko mangongele soki tobombi yango mpo to tolandi oyo babimi lokola chadikel oyo tolobela ya biso moko sabili omoni ke no tobomba makambo wana mais awa esenga nde développement soki baninga batambolaki bakei na mikili mosusu sabili bakende mpe koluka mpona kobakisa mayele mpe kokutana na lai misusu na baoyo toza nango mposa mpo totravaille awa sabili loka bisaleli toza nango mposa so lelo todéveloppe te puisque soutien na banza na kati ya liloba nzambi azalaka te mais one love oyo ezongi na mokolo ya lelo en tout cas freedom eyali totia nde bona likolo na mesa toyeba ndeni tozala ensemble mpo toyeba kobongisa likambo oyo tobikisa ekolo kongo ndenge touti koloba wana nde ekotalisake tozali ya solo bana bilaka oyo totindami na mbuluzi kimbangwe mais soki tozali kaka na ndenge oyo keno nde tomoneli yabidi ekozala mwa pasi na banza mwa moke oyo nazalaki na yango wana baninga nyonso oyo bisika bazwami oyo banandi biso sabadi napesi bino mbote mingi freedom bobele na kombo yanza komba matondo mingi alors koko lingiba soki mpo kopesa liloba na mwa ntango oyo moke etikali biso oyo ya yo souvenir na yo na koko mangongele ndenge ovandaki na ye lolenge na ye na opesa biso ndakisala na ndenge na yo liloba nzambe omoya seko ekotikala seko yakomwa nani ya nzambe oyeba koko mpona mokili mobimba yozwana image ya koko mangongele bien koko oba comprendre ki koko mangongele chika teste grand homme inde moto aye na savoir asika yeyo aoshoko agomoro mwana ya papa matemali na mama dafunindungi ese maître oyo balakaki mokili ke lonia koya koteya bato afa tokotala monde na sika ye monde nouveau oyo babengi kongo ya sika ende professeur oyo molakisi na biso ya yambo biso nde balakisi ya mibale ya misato na nsima na ye mpona kopesa vive voir ya réalité ya l'homme noir à travers la nature. C'est grâce à Koko Mangongele qui nous a promis un monde nouveau qui s'appelle Congo Asika. Nous allons balakisi ya yambo ya monde nouveau babengi Congo Asika, changement de mentalité. Tu na vive voir ya olakisa bato capacité nini tozana yango kolakisa bango mabele pe kolakisa bango likolo pe kolakisa bango secret nini ebatami likolo pe ebatami na mai ebatami na bangomba nyonso wana bakoko nde à travers Koko Mangongele nde apesi biso vive voir wana po tolakisa mokili tozali prêt mpona koede mokili na mayele nyonso oyo esengeli epesaka mpasi na mokili mpasi ke tobotamaki na elembo ya la paix dans le monde dans la paix oyo ya vive voir bakoko na biso bayebaki komo ya nzambe. C'est grâce à Koko Mangongele qui nous a fait aujourd'hui babenga biso bakoko ba messager à travers le monde bayeba biso bayoka lolaka na biso ke toye kobikisa mokili na bilona ya nzambe à travers la nature. Mais grâce à Koko Mangongele il y a sangisi biso 449 tribus ekolo Congo ya bayindo nyonso mokili mobimba pona. C'est bon. Bueno, ya la lo ves la filmé ya. Ya la lo ves la filmé. Lo ves. Ya la filmé lo que va a ver. Bebe. ¿Cómo la puedo mandar a chica? Bebe. Lo ves. Bebe. Oui, oui. Les dates, on a oui, mais là, papa, avec l'univers, là, petit, là, donc, journée, c'est le temps. Comme on a mototé. Comme on a mototé, donc, c'est mon mingue. Ah, window.
Koko Awendo. Koko Awendo. Koko Awendo vandawa. Vraiment. Bao bakochaka tembeza bana ba Awendo bakuna ba Londres. Na mai, Antoine. Nde kuna ngana vyo Awendo tikila ngai bana Awendo kwa ndio. Nda kwa bana ngana mtu utala kako. Vyo Awendo vandaga kanza. Isika masolo e banda. Isika masolo e banda wa. Isika master na kumbia. Menage à basta na ngapa na bana wao ko vyo na kusanga na ali mapasa ali yeba ke ngapa na ba vena nga siko ifontela na kama solo donc ba message que na kuta na kopi na tanga ne de bandi bo kanja na yo donc voya pe mani kula mesa wango siko tolobi to pa ya Rovens awazali Ekembe mkubwa wa Rovens ye azali moko oyo azalaki na Koko Mangongele banda uta na mboka Equateur kuna na Mbandaka na 1974. Donc ok 77 siko yeka wakiba auti siko musana sudawa aye bakuiku ba basoda mo bakuiku to ba ba chaîne mo so ba ye tennis avec tennis d'argent ti aye comme ti na 85 asporter ngana pasa na awa ti to kona wa akeka de civil ninga ke lokuta na mbuta zabati kimbana o pe fungol pedere utafuna yaga komba kimbango zama kama kwanya nde ma kola mesango yango oyo pena montre vieux no mutatikela nga o papo kutumo vieux no mutatikela nga o na robane secrétaire particulier Mangongele ninga secrétaire particulier vieux Koko Changani Mpanzu secrétaire particulier ya Koko Mangongele naso ya na ya wembi wendo pena ngame sisa wendo tozana badara BD Kamuna Motote Matondo mego kasi sengo mingi awa tozana BDR na cité Badara epai wapi kurutu waitu koloba mbuta Rovens ye azalaki moko oyo bazalaki elongo na Koko Mangongele batambolaki na ye utamboka Equateur na Mbandaka uta 1974 nde akobakisa pe lisusu ndakisa ya kotalisa lolenge Koko Mangongele azalaki po awa tofete 10e anniversaire ya disparition na ye na nzoto ye pe akolobela awa liboso na ngai awa nazali na Koko Ntsangani Mpanzu. Koko azali moko ya administrateur général oyo ya liloba ya Nzambe ye akopesa pe liloba na ye ya kotalisa bomoto ya Koko Mangongele na tangu na ngonga oyo ya vivaki na ye ndenge azalaki alingaki nini bomoto na ye ndenge avandaki na bato pe akotalisa pe na mozindo lolenge structure toujours ba continuité de continuité ya programme na baninga banso epai bazwambi na mokili mobimba na ba messager nyonso oyo babengami messager de programme pe pona mokili mobimba na kopesa malobe pai na yo Koko Changani otalisa na baninga 10e anniversaire ya Koko Mangongele opesa opinion na yo olakisa pe na baninga lolenge yo monaki ye molakisi ndenge azalalaki na bomoto na ye po bato mingi nanu bayebi ye mingi te maloba omboka wayo en tout cas yambo na pesi na mbote na bainyoso ba occasion ya kolanda biso sika ba ozala en tout cas mbote na kombo nzambe bakoko na biso freedom bolingo wana eza kati na biso yambo naloba na makambo oyo esengeli naloba en tout cas lelo na plaisir à trop puisque esika oyo tofandi oyo ezali mpena source ya provenance ya bwania oyo ya biso lelo tobinga bamessager to bapanzisango ya liloba ya Nzambe bakoko na biso puisque epa na ngai eyerapilenga bina historique monene esika oyo ezali esika ya Koko Rovens esika oyo nde ezali esika oyo ezali source oyo eboti bamessager lelo tokomi ebele repani na 4 cardinaux ya mokili mobimba esika wana oyo tobandelaki makambo eza bina esika oyo outa ya grand-père na Malweka to mpe na Kasavubu esika oyo toya kofandisa bina idéologie ezali esika oyo na banza mesa oyo bomuna mesa oyo ezali na kati ya ndako oyo
ntango wana na biso bamessager tozalaki kuna na siège social te to mpe première site te mais esika oyo nde eza esika oyo nde osangisa biso biso ozalaki na ndako osangana na kati ya ndako grand-père afandi biso nyonso na se apartage connaissance to mpe bonyana mayele losusu après 10 ans nakomi sulu na kati na esika oyo erapele ngai makambo ebele atuka nasepeli puiske nzambe ayebi komokisa makambo na ye mbutaka provincie kamora moto te ye nde apesaka esika oyo epai ya koko mangongili mpona kosangisa bamesage nyonso wana avant tozala premier site wana ntango wana kuna tozwi premier site te kuna ezalaka na zamba donc awa ye nde atungaka ndako ya mbwe ya bato nyonso bongo na awa apa bandako oyo to etungama ye nde atungaka ndako wa liboso ezalaki etage soki bandaki kosangana awa mais après 10 ans après disparition ya koko mangongili anasi susu matami na nga na kati na esika oyo ça veut dire c'est que eza changement ya makambo donc koko mangongili alingaki tozala na molimo tozala ensemble mpona koyeba ndeni ya combattre maye oyo eyaki kobundisa bakoko na biso to mpe mokili na biso ye alingaki mpena tozala na molimo mpe alingaki mingi toyeba importance ya misala parceke mosala yango nde ezali bomoto ya bato motu azangi mosala azalaka mokoloki faible to mpe azali arriéré devant bato yango moni koko ya kolakisa biso valeur ya mosala ya mosala oyo alakisa biso liboso ezalaki mosala oyo alongi l'agriculture puisque yango ezali priorité de priorité po l'agriculture donc ezali base kwa mutu tu kolala kolamuka aresonaka na kolia nini nzala ezalaka malade nzala ya maladi nzala ya maladi ebeli ya koloba eyali mai na ntango oyo tokombi nano tokoloba yango puiske likambo tokoloba na nzala mpona miniti oyo nzala etaki biso toluka ata mwana puiske mo tolia tan force ezali oya nde tokobakisa matondo mingi ya solo mingi ya solo awa tozwaki bongo ya province tokozongola ye mwa moke bdr ye asimbi bo nzete ya bokoko oyo mpe atibelembo oyo ya bokoko oyo koko nde bango elongo na koko mangongele babandi bafunguli etando oyo esika oyo tobengi badara ezalaka awa zamba pai boye yokana banyoka epai me lelo oyo mokili ekomba bato ebele yaya province mokubwa ya baleki awa wa boye toko yo lokolo ozalaki na koko mangongele otalisa biso ata mwa moke bomoto na ye ndenge nini azalaki mpo bato mingi bayebi ye malamu mingi te na bamessager nyonso oyo bato bayebi awa na engumba ya kinshasa to ya congo bamonaka mingi bamisusu tomonaka papa nkusu tozomona mingi bakoleka oyo bakosakola mpe liloba ya nzambe me koko mangongele bayebi ye mingi te bino bato bozalaki na ye bovandaki na ye longo awa tozo kofete 10e anniversaire ya disparition na ye na nzoto liloba na oyo ozala nini ntango mosusu otalisa na bato kibomoto na ye ndenge azalaki na bato alingaki ntango mosusu kozala kolinga nini mpo bato bayeba mwa moke moto wana tobengi koko mangongele agbo moro oyo bongo tobengi ye prophète messager ya yambo ya liloba ya nzambe maloba omboka waye obi soso aleli soso aleli pamba te ngai na soso na tona communication kaka esprit ya bato ya nzambe o ya nyama nga na moto na ka osusi o kaka nga naloba susi me nga na kolingaki avant ke nga naloba nano filme mo yango kuna obi soso aleli ya deuxième fois ta mo yango kuna filme na mona ba biso toya kosambela ifo mona biso na moi wana ke kolala donc kanza oyo eza mokolo lelo nzambe azwa lokumu kimbangu azwa lokumu na bakoko na biso makambo lelo oyo peti na ngai kianga na lokumu po mikolo ebele tovanda na ye boyesu orke babi na ntango okufi na te miso ezotala yebaka kolo eswala azali kolo eswala nzambe
ye moko yebindenge atundaki makambo to histoire ndenge ezoloba toza en face aéroport nazolobaka me soso ezolobaka seki histoire eyebani ngala vanda na mangongele nazolisa yo garso wana nga nayebi d'abord na nkala mbana ndenge achange ka bani koloba mama makambo kimbango omoni bomonaki yango ndenge nini akutana na lipasa na ngai omoni na pont Gabi ndako moko etage ezalaka na type moko restaurant kaka omoni sur Sende na Kasavu na kwendaka moko etage mozalaka mo station moko ezala bakutana na lipasa na ngai wana nga sikoyo nauti kokima guerre à 3 jours ntango nauti guerre wana nakimi na mvula nini wana na 98 ok guerre à 3 jours moko ezala nayebi so kanja me nga bana na botama na mona na film marque wana nakima nga momi nanga mwana kasi akubwa mwana loja witi abeti donc mwana papa mba liboso ya mwa nsima ye France camarade basere nanga bamere french na bani mpo bokula aka viene akamuze ebele papa oyo oza ya masolo kaka masolo esengo mingi alors bongo mpe bongo tokozwa lisusu tout à l'heure awa bakoko mpona tocontinue likambo na biso oyo matondo meki Là, c'est au max. C'est au max. C'est le max. Bumba. Ah, c'est comme voter, moi. Sila te koko bongola maso. Wana. Bongola maso. Wana. Balati nini bango balati nini Afrika yo. Mama biso yo. Oh ngam Congo na Nigeria, na Angola, na Gabon. Yaka balata yo. Esengo mwa mkwalelo eza fête ya munene ya komongele tobosana mkwalelo te eza le 20 juillet et le 2 juillet tobosana bada tiwana te bilenge yo chika na problème chika kosa nini bana poto tu baye bana ngola bayaki ya Gabon bayaki oto meri passé bayaki bongo na moyindo na Congo awa otelenga kwani otelenga te ba mkwalelo ke mkwalelo mongele le fondateur de style Mongele. C'est moi qui lui ai dit à Rasper et de choc Mongele. Il s'est tout en Haïti, mais il doit choc Mongele. Il y a un autre bengi bilonnier sort. Bah il donne sort. Soit lui montre madame BFF alia, à télé tout alia. Oh chaussures, oh costume, oh Julien. Même si chaussettes. Et là quand il toi, Nzika, oh, là je sais comment dire. Je sais comment dire moi, on monte dans les messieurs Makasi. Na ba konti oyo ba signer mikana biso na ba na komonyo so na pa on so tisika baye nzambo na bateli biso esengo tune sengo fuma na baninga so adimson bimba
et puis na papa bitando et puis na organe ya ba mbuta zabantu ndemo ntambo moyo utana ndio ko bolingo na misala moi en tant que grand couturier AD falanga masolo bambongo ebele kataka bonto yo kasuka bongo na meso esengo te esengo soke esengo ezali to tomo maboko pona ko bangongeli c'est mon ambition, c'est parce que tu as la reconnaissance à mettre les biso Koko Mango, Mangongeli. Grâce à Koko Mangongeli, nous avons biso un messager pour tous à la boue. Tu peux si Karamaton, nous avons une chose, c'est que nous avons biso na 4 coins cardinaux au monde. Pour nous avoir vivre voir Koko Mangongeli à Tikela Kibiso. Pona mokili bayeba bosolo ya nzambe ya bakoko na bango esengo na biso nde yango lelo tozana kati ya makambo Koko Mangongeli yango nde elati biso bilenge epesi biso bwanya epesi biso molatu epesi biso nyonso tokokamba mokili na komo ya nzambe bakoko elingi koloba Koko Mangongeli asukwaki kaka na bwanya te malakisaki 444 direction des études du travail mpona loposo moyindo azwa vive voix ya mboka na ye lolenge nini esengeli akamba topesi bakonzi ya mboka matondo mingi pamba te reconnaissance tanzela kimbangu na kipavita ezali pela komo ya Mangongeli nde yango nde pesi biso esengo mais topesi bandina nyonso matondo mingi na ba nyonso ba mokolo lelo tete tokumisa Koko Mangongeli oyo pesi biso vive voix ya bakoko pona mokili mobili mobimba etika na sebo bongo boyi bakoko kimbangu Mangongeli tumo wotokani ngolo meso koto ngeza ndola ba secrétaire ba aliawa Lelo kombo nanga sikali lo banzambe Koko Zola Mokolo yemo yo Koko Zola yo Ewana Okamwa la voix qui chante les gars Lelo kombo nanga sikali lo banzambe Bomba masika Talopongana zalimolo yango lelo bengi ngalilo banzambe lelo kombo nanga sikalilo banzambe Mangongeli babesi naboyebi mabomba myasika nalibanga talopongana zalimolo lelo kombo nanga sikalilo banzambe lelo kombo nanga sikalilo banzambe Utamangenge kinombo kama tajimayo Sena komba nzamba nguya mojalisi Sena komba ona shungu nzamba Koko Mangongeli Nalibanga talopongana zalimolobi lelo kombo nanga sikalilo banzambe lelo kombo nanga sikalilo banzambe Kala seseko Sena komba nzamba nguya mojalisi Sena komba nzamba pungu nzamba bakoko na biso babesinga webi mabomba myasi Mangongeli talopongana zalimolo lelo kombo nanga sikalilo banzambe lelo kombo nanga sikalilo banzambe Mangongeli yarabuyalanga Mangongeli yarabuyalanga Mangongeli yarabuyalanga bapesinga webi mabomba myasika nalibanga talopongana zalimolo lelo kombo nanga sikalilo banzambe lelo kombo nanga sikalilo banzambe Mangongeli yarabuyalanga Mangongeli yarabuyalanga bapesinga boyebi mabomba myasika nalibanga talopongana zalimolongi lelo kombo nanga sikalilo banzambe lelo kombo nanga sikalilo banzambe naboyebi mabomba myasika nalibanga talopongana zalimolongi lelo kombo nanga
sikali lubanzambe lelo kombo nanga sikali lubanzambe yakoyebi mabomba myasika nalibanga ya taloponga nazali bolongi lelo kombo nanga ya sikali lubanzambe lelo kombo nanga ya sikali lubanzambe sebela ela ya bongo okanga biso nyonso a mabomba myasika nalibanga talobonga nazali bolo lelo kombo nanga ya sika lilobaka lelo kombo Déchargé sur mon téléphone. Hein? Mais c'est déchargé, 66, 06. Hein? Mais tu peux te charger, moi je monte.